Saratola TV. Est-ce que Jani a tika veuve? Veuve bon. Jani Zanani. Veuve Jani, c'est longa. Et à mon touté. L'état n'a pas sur le biboy. Moi, si na mobali oyo basali séparation des corps, n'attend mon koboui pendant 6 mois, l'état a considéré officieusement divorcé. Ouais. Officieusement. Saratola TV. Ce qui m'a lobby, c'est qu'il faut vraiment dans la source. Si on a la source qui est bon ou ebimi, la brune a bon wana juste pour un temps. Si on que la brune a bon wana salé là, la brune a ba azar redevable d'abord dans la famille Jani. Il est mon la kata mutu, elle m'a vanda, elle m'a vanda. Et puis famille Jani, il faut pas ça l'effort. Même maman na loyenge internet c'était. Il faut pas ça l'effort. Il faut voir ça les années maman Sarah. La brune Atiki, Jani Atiki relation entre famille à la brune, na famille na kati. Ça dit il y a des enfants. Seul moi si yo Jani a botina yeba na ebele c'est la brune. Saratola TV. Nena yoki malo so loba. Asengaki mobali na ye permission. Allez la Jani. Asengaki be belle sœur na ba belle famille na ye permission. Ayo la Jani. Na mituni ngamo avana yoka kota robota na malo so pas que la Jani artiste yi artiste. Aw senga permission pas moi si na famille ya mobali. Aw senga mobali permission na famille ya mobali permission pour ani. Na fan na banjo yoka vidéo. Dena yo kana gangi Jesus. Saratola TV. Donc moli moya Jani zwa kiti non fanda. Fanda. Si yo komi na niveau boti sa mama loso. Ezaki idée nini? Mi balebe non. Saratola TV. Moi c'est par quel mécanisme yemoko andimi azala veuve ya Jani. Andimi comme il a tout même spirituellement mi comme si n'aura veuve gratuite. C'est par quel mécanisme? Sylvie, il faut pas soukola. En tout cas, Saratola TV. Batouabi, la brune azalaka moi si ya po. Mais avant balinga na Jani. Oui. Vous comprenez? Janina la brune ezaka bolingote. Par contre, Apo na la brune na nenga Kinshasa ezaki maya moko staffé ou staffé. Saratola TV. Ça montre que moi si a azaki moi lâche. Lâche. Azaki caleçon pété les mots il faut employer. Ah yo c'est belle la moana. OK. Caleçon pété. OK, toi avancer. Saratola TV. Ah, tant na biso ayebisanga lobby. Mobali nda pesa moi 6e été. Moi si nda zoraze ma mobali. Pour ça boyo ebindeni au sala. Voilà. Donc la brune c'est comme un niveau bana mi satu ya Jani, c'est qu'elle était d'accord. Quelque part il y avait aussi l'amour. Moi je dirais famille wana il faut pas sur la paix la brune. Saratola TV. Jani nda beta po mo sinzo. Sikoyo. Mais apo Jani ba sniper professionnel à likolo ba benga bomba nani. Bah, on en anglais. Beta on a en français. En anglais. On a beta on a biso ala ola eno mikolo. Mais Jani a son moins. Té. Il y a Jani avec un vrai coureur de jupons. Saratola TV. Et il a payé Maxime Dazana. Surtout soit dans la vidéo, ça l'a payé Jani. Soit Vanda Taliango. Et il a au moins la place mon pays. Avant de l'aller. Saratola TV. Na voyagé na Kepoto na Kena Sali 15 ans. 15 ans s'il vous plaît. Comment moi c'est au Koya et puis Andima. Bafouka Misaï. D'abord, on doit se poser des questions. Sylvie, tu dois être franc avec toi-même. Tant que Jani a sali 2 ans à Poto, vous allez gagner en alliance. Tant que Jani a sali 3 ans à Poto, vous allez gagner en alliance. Sylvie, est-ce que tant que Jani a Koufi, yo qui sango wana eliwa Jani, vous allez gagner en alliance. Saratola TV. Mais yo zo code de la route. Tout a biso nyonso na code de la route. Tout a mona bande nini, zo na bande ko to tambola. Olo yo zo ngo tout de la body yo mama. Kaso sala ba illusion makamba ngo ba beke. Yo tuna nga kasi bien bon. Yo zo nga body. Coiffure à faux pink, tout ça là. Aza le gars Jani.
Kinshasa to pe na Brazzaville tika nayebisa bino ke sango ya malamu mpo na bino eye bino bato bozalaki kolela na baservice lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine pona kokota na RDC to pe na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye kofacilite bino tâche pona baservice lokola chargement, paie de douanement et conteneur, full topé groupage, assistance commande, achat na Chine, topé, kosoma biloko na Alibaba, bazali pe na ba service ya règlement, et paiement ba facture ya mbongo, ya ba fournisseur na bino, oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili, basala kapé suivi, pe contrôle ya qualité, ya ba produit, topé, ya biloko oyo, bosomi na Chine. Otuninga adresse soki olingo kutana na bandeko ya agence ISA logistique multiservice baza na bango esika ekobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to pe okoki kobenga bango na ba numéro ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout, n'a prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, De retour sur Kinshasa, depuis l'artiste Gianni Faye à Koufa Atika Biso, scandale les a continué Kobima se Kobima. Gianni Faye to benga e tireur d'élite, to benga e grand shooter. Gianni Faye abota bana mibale na mama loso moko akufa. Gianni Faye atika bana combien? Bande koliwa ya Gianni Faye azaki na mbongo te, atiki ba million te, mais atiki ba héritage parce que nzamba za obenga bana ba héritage, atiki ba héritage kasi atiki li bango pe eloko te. Lisolo ya 2 minutes ba fongola mo Congo to yoka ba fongola 2 minutes mo Congo pona mwasi 2 minutes a riska liwa mais ti lelo ay ba moto yo akata ye mo Congo te. Mais nandela yande kona biso bijou o asala ba émission politique na ebité soyez la bienvenue na monde ba ya ba bordure mais a ba benga rambila te hein a pe to yeba ba grade ya ba tuté to yeba te soko sala nanani na monde ba bordure yo koti il faut assumer maman na biso faut assumer parce que eza makambo yo moko milukeli okoka kosisa yango te. Alors ndeko bijou na se akanda ya ko régler 2 minutes pour na kokote la labrine atangi kombo ya moto a pasolaka 2 minutes moko. Dossier wana to ebite ko sukela bango wapi koto pe alakisi ekenga na salara na za muta présidence koto pe 2 minutes alobi justice française il faut ekata makambo. Alors toki na ngamba Belleville Kondi la patron à Poutine poto na epe ningisi hein. Belleville poto na epe ningisi to ebite komi akenda ke église ba pesi visa ko sambela ba sali ba zongisi. En tout cas to resola ngope awa na kati analyse na biso et puis Belleville Kondi ces derniers temps na espace à 1 mois a remporté ba mérite belé. To ebite Belleville pa koti ko pangwa ko sombra ba trophée. Initiative ya koluka moyen ya kopesa bana mbongo na télévision. Mbongo bato bakongola ki basangisa ki reste nango il fallait bapesa bana nyonso ya Gianni kasi pourquoi ka koluka kopesa bana wana mbongo na télévision kola na mbongo wana ba monta mbongo wana eza nango pe ba mbongo malonga te nani apesa ki idée wana est-ce que likanisi wana eza ki malamu mais parmi bana ngo bapesi mbongo bana mama loso bazwite hein
toyeba kawana tout à l'heure tokolobela yango. Alors mbongo Jani bimi na poto nalandaki confrère nanga Miki Nyema. Mbongo moko bimaki ya Jani na poto ba place abandaki kosala. Et bakangisi mbongo wana nyonso liboke ba pesi yango na labrine sans qu'on rendre compte que za bana o Jani atiki na kisasa awa bana wana baza ko souffrir. Organisation ya matanga Jani, déroulement ya matanga ya Jani. Est-ce que ça l'a mis bien? Nani apesi ba idée wana nyonso o bandeko ba ko sala ko kabolela bana ba mbongo ko pesa labrine mbongo na moni pe Sylvie azwaki mbongo a veuvage. Est-ce que Sylvie azaki na droit ya kozwa mbongo a veuvage? Est-ce que Sylvie aza veuve ya Jani? Est-ce que Jani atikaki na veuve? En tout cas, Maramba Rolobeza mo ebele, mais Babordiou pesa la épargné te. Sans plus tarder, to continue na sommaire na biso. Adidas Arena et artiste Ferrego là, le 20 au 21 avril, double Arena, double Adidas Arena na Saint-Denis wana na France. Et puis toza na Casino de Paris le 31 août ya Fabregas Maestro. Toza pena Zénith de Paris le 26 mai, il y a pasteur Mike Kalamba et en tout cas toza la wana toza les belé parce que ngamo pena kozala toza na forum panafricain de femmes entrepreneurs qui aura lieu le 23 au 24 mai en Bruxelles, organisé par la fondation Neema de Madame Ketia Olangi, ba femme entrepreneur nyonso. Soko yebi ou entrepreneur a quelque chose, cause à l'entrepreneur il a qu'ici entre cause à la entreprise té. Donc moto a été rappelé ngouba na coin, soko légaliser entreprise na ya oteka ngoubo zeli yango kaka ba papier et comme entreprise. Ba maison d'entreprise et ça ba document. Et là on y ezola kisake Sarato la télévision et ça entreprise parce que Sarato la télévision a dans ba document nyonso oyo ba entreprise ya minene ya ba chaîne ba Canal Plus ba TV5 et za la ranango. Alors soro ye boza femme entrepreneur partout dans le monde, Europe, Amérique, Asie, Afrique. Occasion yango. Ya kutanana ba grand partenaire, ya ko partager intelligence, savoir. Ba forum aboye kotika la raté et puis ba stand à vendre ezali soko tekara kabelo tekara maki tekara maputo tekara loso foire ezawana ozimwa stand na yo o exposer biloko na yo na Belgique. Salon de coiffure l'oiseau d'or bipa iwa piye ko ngengisanga mikolo yo na isibino na kindaki Europe me bato ba tunanga Sarato la manzaka no kitoko ba sali o apinga oyo made in Kinshasa. Vraiment na salon l'oiseau d'or kuna bipa iba osala nga suki manzaka make-up olingi ba salon make-up professionnel à ba grande dame beta tour na l'oiseau d'or olingi ba tisser yo olingi ba chao ba si olingi ba sala o pédicure manicure en tout cas bakata o ba coupe solo o ezo sala mamikolo yo en tout cas beta tour na salon l'oiseau d'or ba professionnel ba zakuna. Alors merci beaucoup na Mifi Kabelo, merci beaucoup Perico Boza Omona Made in Paris, Made in Paris, et pas Madame Mifi Kabelo, en tout cas, na vérité, et à Souki, à Souki India Air. Merci beaucoup. Na Mifi Kabelo, retraite de prière des femmes pleureuses en Afrique du Sud, à partir du 18 au 20 avril 2024. Ba maman pleureuse, ba femme combattante. Moi si il faut la moukanama bondeli. En tout cas, bozanga te bo profiter na occasion qui toko o ya retraite de prière. Oui, le 18 au 20 avril, na Afrique du Sud, je pense que Sarato la part aux Alawana, pona, kole lanzambe parce que babiso yo baka na biso ezaki baka désespéré sans Jésus. Mais bon, bangate quoi. Donc voilà, et puis joyeux anniversaire à Myriel Ntimba. Joyeux anniversaire à toi Myriel Yabantimba. Nzamba bakisela o ya mingi. Apesa o libala, apesa o bana, apesa o nyonso motema na yo. Ozaro luke kokisama RM like mafuta kitoko mikolo pona ngeza mwa ngebu boye grâce à RM like. En tout cas la recommandé bino mafuta bato ba chokote muto lingi pona ebonga eza na éclat mwa kitoko obeta tampote ozana ba problème ba rido na problème à peau na conseiller yo au contacter MR et RM like mafuta ya kitoko. Alors un grand merci na famille Olangi et un grand merci na pasteur général
Madame Ketia Olangi. Maman Ninel, moi c'est Mundele, merci beaucoup. Merci Nabatunios Toubouyambaïnga à Paris. Et un grand merci P Nabandekonios Toubouyambaïnga bien. Na Belgique en tout cas. Ministère à combat spirituel à Belgique, Bambo Tenabino, il y a France, Batunios tout, na Pesibino Bambo. Un grand merci na Ferdi Coco. Laure, tu me manques déjà en tout cas. Alors na Belgique, na Kanisi Soubilenga Belgique. En tout cas, un grand merci. P Naba meilleur fan du monde. Famille Libota, Mbo Tenabino, prenez vos chaises. Nos artistes comédiens Bozo Bakiti parce que Jésus-Christ va bordir aé. Analyse des ongi. Moutale laté. Na bonta komelanga na commentaire to sarato la olobaki o sala pas belle vite et na sara pas belle vite mais na za sarato la na sarato la télévision s'il faut parler il faut parler s'il faut que tout abordir na tout abordure parce que ya musala na mole bonu ka boye ba na analyser la nani et loko batu ba ko karaté dio batu ba lingate bozoi kimia c'était pour un temps Mabé Koti. Noko Yams, je te salue, bonjour. Salut Maman Sarah, beauté. C'est quoi, c'est qui? Toujours à Kinshasa. Mais, au côté maman, on a aussi ka. Et le nga isala rapa si ezande ba annonce na o. De mona. Na miyoka mawa fait. Na annonce ka na miyoka mawa. Est-ce que ba ke ka annonce ka ka ndé luka ba problème. Ka annonce dem de luka ba problème. Donc voilà. Faut la changer annonce. Merci beaucoup na bandeko tout bota la biso boza ebelé. Je crois que adio burati ngo mwa mingi batu bazo benga mama saka kene poto libela ngana bitete azali. Aoya. Nangana yozo le bin aéroport mais nazo ine tenté. C'est la vérité. La liga la zéro Sara, la gars qui lobby là qui au Sara à l'aéroport. Mais c'est fait que papa dit quoi c'est nga arobi kanga. Mais er to komi er on va gaber kanga abenga li souté. Tiens. Petit kanga par de la soukaga voilà c'est bien. La charge ta pas Diego. Voilà, Boni Moussala. En tout cas, ça va, merci beaucoup. J'invite Batunion sur Bazan à Belgique, Bazan à thym à caramel net, Madame Sarah Place, Nazaki Batouba ou la thym à yo. Bah éviter que nous qu'on a moutou nao. Avec la camouflage, na place mon bonheur comme on car. T'as Sarah tola, t'es qui toko boy. En tout cas, RM Light. Ah, ma fouté longo la ba tempo, ba kentos. Ozoatin Kitoko, RM Light et pas Rachel Mukuna. Merci beaucoup à l'ingénieur, merci beaucoup à Papa Diego, aussi à Donna. Merci beaucoup, bref, nous avons tout au Talabiso, vous avez belé au Talabiso. Tout ça, l'effort, tout à bord parce que mon idiot, dans la Sarai, en tout cas, on est mon ibiso déjà, et ça l'a moins bien été. Mon tour s'est senti culpabilisé. Dès qu'il le béto au Kende, ma béco qui peut donc Bimaka déjà. Kouvandati. Ah, Kouvandati. Voilà. Merci beaucoup, Nokoyams. Je pense que nous sommes dans la régie. Mais na sanité, tant au lobby, comédie, on particularisé. Moi, je vais vous à profiter. Je vais vous maquiller à la place. Complété. Ah, il y a pour. Je vois qui s'y fanda. Et je suis allé à la et na mo mituna mi bala rotuna na ndinga mabete ya oza kumutuna ah mutaza epargne ta na ndinga mabete ya ifagia zwa kiti et puis maloso na ndinga pa mabete maloso pe aza invité na benga ba comédien nyoso parce que na ba ki na simba bangoto OK baza épargné te Maxi pe ah ya Maxi Bondo pe Maxi nazola na yeba bolingo ya Maxi na Jani ezaka amour collégal. Mon français, mon français, on a compris. Là où tu français. La comprendre. Mon français, et on comprend la vie. Ah, ça l'air. Na où tu français. OK. Et puis na salaire fort. Na sola ka na mindele pour na zoba moi bien. OK. Donc na on a lingana eba Maxi na Janifa. Et ça amour collégal, tout et ça amour intime. Bon. Toya. Non, en tout cas, on sait dans la régie, on balance les bisous dans nos films à discrédit. Oui, comment mis Madame Belvic, la patronne à Poutine, et puis on se retrouve tout juste après. Sarah Tola TV. Y'a
benga biso te to ke réunion na ndako on a manque à respect. Il manque à respect. Biso yambi yesuté na botem na famille riche na uti na famille de Jésus ya mabe mais nzamba benga quand même. Naï. Ils ont musu totala na misu yesu kana motema. Moi ndaka 555 wana et mema dina photo et bimisa moja na mema ndeko moni ya telemia et bimisa mbinga mobile kwa Serge mais na kokama komona sœur copine ozwaka makambo ya département na biso ya intercession o memelaka frère Gesho nyonso wana ezocrée ba problème bali on lazina mona ke mobali ya yawa oyo amenenga vide jour kuna ndenga osaka comme ça nga papier na ye baseur mingi omona bayaka olala na l'église wana baza baseur moko Saratola TV. Voilà, donc Yams, je pense que mon moi extrait à film discrédit. Nga malheureusement on a 8 ans au talangote parce qu'on a qui trop occupé les bandes d'Amboka. Si. Moi commentaire na discrédit et puis expliquer bateau titre Belvez aura ba titre wapi discrédit et l'accéné. Bon, en fait, Isab Loro et Sengarabis autant il faut qu'il y ait un Google dictionnaire ou qu'il y ait Talango. Je crois les tantôt sur à mon capitaine Brian en ordonnani Loro dictionnaire na le galapso comme discrédit wana. Les a films écrits par Madame Belvie. OK. Et en même temps aussi réalisé par elle. Évidemment qu'ils ont réalisé la technique ou bah Kambaraye, mais moralement, spirituellement, ils ont filmé, ils ont dirigé par Yemoko. Réalisé aussi par Yemoko parce que film ils a esprit tant que mon fan a calculé awa fois à la boycotto il faut à la boycotto ça dit ça scénario nzamba sala na mokili po na biso bateau ça dit biso bateau toi esprit alors moto a réalisé pe film a sali pe mokili na ye na scénario na ye a diriger yango ça dit a diriger pe esprit exactement ça dire film est à esprit bien évidemment que Madame Belvie a na Kinshasa té en France, mais bah toi consommer film discrédit, en tout cas beaucoup consommer en gros beau en tout cas toi on a challenge il y a 1 million d'abonnés, c'est le gros taux calculé et puis je vous invite tous nos frères ivoiriens, West Af, bref de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest, je vous invite tous d'aller liker, partager, regarder nos films 100% congolais et diffusés sur Belvie Télévision. En lingala, précisément, vous qui aimez apprendre notre langue, précisément lingala, je vous invite de regarder nos films sur Belvie Télévision. En tout cas, j'ai confiance à vous, nos frères de l'Ouest africain, les Camerounais, bref, voilà. Aussi, les pays francophones, s'il faut le dire. C'était juste pour nous relancer le message, pas les pays francophones, que toi, on a besoin de tout ça Congo, la communauté congolaise. Tout le monde a besoin de la belle vie au-delà de la musique. On a besoin de tout ça comme casse, non pour ajouter à l'autre. Ah, non, quoi, non, moi, la pote, la émission. Zambela gai. Ba poto. La émission, au comme na bemo go. Super pe na luki ma ba super tina. Mais pas ko singa ngani moro na ye. Ubu do so do singa tende ni mama ni ba super. So la mabe. Yo bando yambanga te na lo ba pourquoi zo yambanga te. Koki kuna te. Je profite de cette occasion pour saluer Lusamba, je te salue. Koki kuna te na juste solution nango. Déjà vendredi au monaka Orange Money ma moi côté siango. Koki kuna te pardon s'il te plaît. Voilà, merci à mais posez belé yo chakanga. Ande analyse sur bandit, serrez déjà vos ceintures. Voilà. Ingénieur Josué Miezi, faut à l'après na ba photo oyo bando balancer les biseaux. Et puis cette émission est dédiée à ma boss. Mes respects, merci pour tout. Ma boss, soyez Léonatiki va devoir en France, en Europe, en Belgique, partout. Et ça grâce à ma boss, ma grande sœur, je te salue. Émission est à dédiée pour nous. Alors, nous avons un peu de ingénieur Josué. Avant de balancer les bisous, Madame Belvie a une confirmation en France. En France. Mais pour toi, Belvie, le bisi batoué, à Kéin, dans une église, Karine Pala Moutamimi, et Belvie continue à se retrouver en Europe. Parce qu'il y a un Moutbakata et Makolo Kunati. Bon, logique, Zali, Maman Sarah na CP la rata on a mon fali ferré bande on a mission va ken na poto
ba beti musique bazongi ndelo nga sepela na mona ke ezali eloko yo en tout cas on doit vraiment féliciter. Je dirais pas pour la première fois mais na théâtre et salamate ça dit comédie soit ke poto ki va na poto eza rarement na comédie longo Kinshasa ki na poto pour beta spectacle azonga spectacle mais maka Jani na poto ezalaka Chaba Météo Jani je crois ba kenda na ba comédie musu na bosani Apo c'est fait que Jani na Apo batika la yi Chaba na Météo bazongi ça dit to kenda ki spectacle après spectacle to zongi na biso c'est ça. Madame Belleville, pour la première fois, accueilli dans l'espace Schengen, accueilli un voyage de service. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis, Canada, qui est pour un congé, à paiement, mais Schengen a quitté pour un service. C'est-à-dire accueilli le artiste et comédien. Accueilli dans la soirée, peut-être concert de concert. Bon, tout ça qui accueilli événement particulier à Komikuna à Sali yango soirée le Putao je crois le 29 entre le 31 mars soirée en Salamaki. Bref, c'était quelque chose qu'on doit encourager. Présence à Madame Belleville n'a pas été d'abord Moussalo et Memaki. Après Moussala ndabandis koko tiré ba marché mususu parce que ezalaka bongo yo kena msuna idée aux anoka na France moka lobo comme na Belgique lobo comme na Londres na Allemagne ça dit ba marché monté bendaye on n'avait pas besoin en fait elle Madame Belleville elle n'a pas besoin ya ba bengaye mama tour du monde. Elle n'avait pas besoin de ça parce que à voyager na Moussala à voyager t'es pour qui au table étoile, à voyager t'es pour qui au sala matalana, à voyager t'es parce que non il va te musuba ou le bao bayambi et bien t'es star sozo qui déplacement faut bayambayo. Non mais la soirée était là. La soirée, la vidéo, ils ont non, mais ce n'est pas important. Ils appellent à Bastar, nous tout est né balingara qui est fan bayambabango. Exactement, tout le monde a Bastar à miner. À voyager à bayambakete, parce que bah tu vas comment on est mis base anonyme, bah comment bombele bah tu vas bêter massasi et tout. Voilà. Et les lots Bastar bah comment où ça bah voyage anonyme. Parce que gars, eh azawa pas en Europe, eh azawa pas en Inde, azawa pas azawa. C'est ça. Voilà. En tout cas, courage à Madame Belleville. Il pas eu à Zali à revaloriser la culture en Boanabiso. Et là, on a séparé la naïsa soga zate, banaba ola lanzalate, banaba olia chaque jour, erubalia quand tout cas ba olia. Donc absence à maman, ils a remarquable été nanda. Et remarquable était pour banaba olia. Ma famille libota tout bas, ça a un discrédit. Après discrédit, Madame Belleville sera bien prolongée sur ces journées qu'on a. Bah on va filmer mon sous. Donc sera bien ça la mois 3-4 mois qu'on a. Bango goto ba on a olia. Ba olia. En tout cas bon séjour à Madame Belleville depuis Belgique, n'avait soit déjà en France. On ira gagner vers bon séjour à toi depuis Europe donc bah, bon séjour. Alors Belleville quand il y a côté quoi par son baba trophée to penenipo to moni un mois moro awa Belleville a remporté bah prix Ebélé azaki parmi bah 50 femmes azaki honoré to moni na simanangwa bah trophée et tout Belleville côté pe quoi par moi bah trophée quoi par trophée d'abord on a absolument maman Sarah. Madame Belleville a sali presque 6 ans carrière professionnelle, il y a chaîne naïe, c'est-à-dire production naïe, carrière à production naïe, 6 ans. Dans 6 ans, j'ai compté, je crois hier ou avant-hier, elle a réalisé plus de 1200 épisodes. Plus de 1200 épisodes dans 6 ans. Surtout dans la musique, tu bien papa taboulé, il te confie au lomide. Il y a musique. Il y a musique. Si on a théâtre, tout a belle vie. Succès en succès, de succès en succès. Album mon raté jusque-là. Et un des mon pénal film, mais si quoi t'as mon raté. Donc surtout ni monter, et tant de la faire, et sur table on les oui, le pan ou famille, en bête les agis oui, représentant. Belleville ça le quoi confier le roi taboulé. Ça dit bah confier yemba musique nyonso. Pasi ayemba, makambo santé ayemba, bolingo ayembi, makambo l'état, ya gouvernement ayembi, ayemba nyonso. Ils ont des mon Belleville. À celle sur la film Kindoki, à celle sur la film bolingo, il y a l'état, basali bref nyonso. Il y a pas criminel. Sikoyo et comment ça nini? Et comment ça la sikoyo? Bato ba pesa ba trophée. Ba se rendre compte que tous en moi simoro oyo azo revaloriser culture en Bourg Nabiso. Mais tu peux attention parce que Batoba des fois ba okena resomba ba trophée. Ya wana moni bravo X après 12 ans d'existence nango pour la première fois
est nominée comédien, c'était Madame Bellevie. Pour la première fois depuis Ezala, et nomina Papa Nabiso honoraire, le président honoraire, et nomina Maman Nabiso première dame honoraire, et nomina qui peut première dame Nabiso. On a même soirée, on a nominé la banque Yaminene pour la première fois, même temps que Madame Bellevie, artiste, bravo, trophée de la culture est représenté ce soir par Madame Bellevie, Batali. Culture et continue comédien Morazoya, il y avait de monsieur Zachary, directeur, conseiller pour la première fois. Après on a attiré qui peut aussi marcher, il y a banque machin pour on n'a pas en parler ici. Après on a 50 femmes qui inspirent. Madame Bellevie, moi si elle ne cesse pas de travailler. Elle inspire aussi à d'autres femmes de travailler. Qu'on se le dise, chaîne il y a Mama Kalunga toi XL Pechanga et Salama peut-être avant. Peut-être moi je dirais Mama Kalunga ça la chaîne à YouTube avant Bellevie, XL Pechanga ça la chaîne à YouTube avant Bellevie. Mais aujourd'hui, moi si à télémis 6 ans à YouTube successivement, à lâcher bâton c'est Bellevie. Donc c'est une femme qui inspire. Azo inspiré ba te belé lelo omoni ba to no so comme tinga na sa scène na YouTube omonte Bellevie na pa olia là ba to tout ba comme bon na théâtre ça dit ana o sanem musuma ma émission mususu ma bitena ndoko ça peut théâtre l'autre on a ba Cardozo tout ça ba Karine Pala basé belé bref o ba yé ba za na idée ya ko fou la théâtre qui est de Liboso. Félicitations à Madame Bellevie. Après on a tout diplôme de mérite Monsou Yasuka yimoku dazate. Elle était représentée par l'attaché de presse Madame Demer Nyangui et le secrétaire Mkoussi Atalo et le secrétaire général il y a Bella Production Sylvie et Seka. Bakindaki une équipe de communication qui représentait na journée wana oyo Maman Denise Nyakirozaki nominée chef de l'État Zaki nominée pour la première fois. Madame Bellevie était aussi la comédienne Wakende Rosa nominée kuna. En tout cas elle ça nga bien. Na comprendre le mot Maman Sarah, il faut viser et puis il faut voir grand. Ouais. Il faut mon amounene en fait. Na vie, quand tu as limite na mécanicité, yo mon aka amounene et puis le reste nzambe mo yebni on calculango. Et le ça nga bien, ba o classera Madame Bellevie kana katia ba première dame na ba chef de l'État. Déplacé ba o chakaye. Pour la première fois, pour la première fois, pour la première fois, ndelo ça bien. Bravo X pour la première fois. Je crois que c'est Madame Bellevie. La femme qui inspire, je crois, pour la deuxième fois, c'est Madame Bellevie. Parce que pour la première fois, Esaïe Ixil Pechanga. Ouais. La première fois, c'était Ixil Pechanga. La deuxième fois, c'est Madame Bellevie. Espérons que Dinana Roya, espérons que Cardozo Roya, espérons que la comédienne non soit Roya la femme qui inspire. Mais je crois que la troisième fois, ça sera Madame Dinana parce que c'est aussi une femme qui inspire, Madame Dinana. Bref, trophée diplôme de militaire pour la première fois, comédienne a participé. En attendant, on va trophée des preuves. Trophée Oya, il y a Souka, Azala été. Mission de Guinée au Jolé, Azala été. Félicitations à Madame Bellevie, mon salam alamou, en tout cas, grâce à Yo, tout le monde va te bélir, donc, vous avez vraiment exemple, vous avez modèle à suivre. Alors, parlons de 2 minutes. 2 minutes au hasard. Artiste et comédien. Comédien congolais. Et Koko Tanae Poto, après quelques temps, tu as Koyo Kanderonabiso qui est sérieusement malade, n'a urgence. Passo la au Congo. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es baraté, passo la au Congo pour Nanini. Mais na ba rumeur, tu banda oyo que non 2 minutes abimana moi si abatu yango passo la au Congo. Mais yé moko asala plainte ma yeba moto a passo la été. Et na surprise monene comme on ndeko bijou à ça ba émission politique. Kotanga kombo ya moto afungola 2 minutes au Congo. OK. Et na habité impression na yo nanu. Na réponse il y a bijou et puis impression na yo na réaction il y a 2 minutes parce que bijou le bail na amata na aéroport Angilité en prétendant qu'aza presse à présidence et koto pe 2 minutes à lobaki il est pas au samba na ka na mairie française donc na évité analyse ni noko sala étant chroniqueur. Bon, Nathan nous parle il y a 2 minutes. Okay. Le roi moto, le roi humain, artiste et comédien à Sali, l'époque n'a marqué l'époque n'a depuis le théâtre à CD à Bundi 2 minutes à Sali 10 ans pour son candidat à Poto. 10 ans. Et pas que bien. 10 ans.
OK. Pas au mukanda na poto. Et parce que liboso exactement tu auras une nouvelle wana que 2 minutes entre la vie et la mort. Ba passolé ba tonga sur 54 sur 56 épingles na sima banda likolo tina si. Tant to yoka yango ezala stress pour na biso bato to yebi de loin. Combien plus forte raison bato ba yebi de près et plus fort encore famille biologique naïe. Moi na biso akena poto ya pasi ko kende ko luka pas passolé mu Congo. Ba rumeur est comme ya. Là je confirme pas mais ba rumeur est bêta o azala ki mobali ya meta. O meta mutu mobali na ye meta pinga ba rumeur comme bima bon OK meta azala ki soki mobali ya 2 minutes azala moi ça 2 minutes ya mobali ya meta mutu asala mara mwana mais ba comédie ba bi de près ou de loin meta na 2 minutes les soleils qui ont bêta mati même na kisasa donc so bete le mutu solana mutu ba c'est faux parce que il y a pas fait parce que ba relation na bango nyonso na kisasa était yebana nanyo yo abimana nanyo alors meta aussi à l'époque c'est meta aussi azafi oyo azaï moi logique na carrière na ye c'est-à-dire azafi moko elle s'est fait respecter en fait carré na ye pour mutu personne facilement logique à l'époque Bazo considéré meta pesa répète titre lesbienne à l'époque. Ah ouais. Pas oublier oui. Ah ouais, moi na. Titre ba pesa bango. Bon ouais, mais ça là on pesa bango mais bakanga bango peut-être ça peka bazana ba preuve té. Azaki muto yo soki yo moko hôtel omona maki bon. Ba carré il y a 2 minutes na meta. To calculer ngoti. Mais bato ba cha yango bongo na muto bato ke mobile ya meta mtakata meta. Mais lelo yo 2 minutes so ayoki Madame Bijou passer à la télé. Nase a kanda otanga moto atanga akata 2 minutes et puis il y a 2 minutes comme matela na Kinshasa te kendo matela na Brazza c'est que yé a yebi moto akata 2 minutes oui c'est que yé azana complicité il y a bateau bakata 2 minutes voilà elle fait partie ya complicité wana parce que 2 minutes à salarié nini personnellement parce qu'il y a aussi des comptes à rendre oui na lemba côté na biso na quartier na biso na ba hôtel okata fille moko mutu balongo lié ka mutu kaka mutu ya pamba baye babwaki na terrasse moko na tunnel batiki wana le lendemain nango bato balamuki bayokuta mutu wana na en fait nzoto wana ba kati sexe abo mwasi bakangie maboko boy batie na kati mutu ezati ali nzoto ka mutu ezame mutu ezati comment identifier la personne batiki ni donc on peut repérer peut-être à partir de bilamba lataki ne beaucoup repérer bilamba ezati maman na ye to petit frère na ye to petite sœur na ye ayebi lipende na été ayebi mukongo na été comment oyeba ke onde kona biso il faut bayebeka na mutu ezati compte à rendre ba ya ba juillet ba ki ba tie na morgue je sais pas sur ba kondel quoi indigène s'occuper bon l'état na biso peut-être police scientifique voilà porte disparu ka bon nzoka de akufa bongo eza na mwana moko leki na biso moko quartier ba bomaye ba kotsaye ba violer ba to ebele ba sisi ba kotie nzete na kibo mwasi ba yo bwake na sipayote na ba tombo na seona na butu wana kaka batango baye baleki kote na bango baye basukoli maboko epa ya bato ya bango babomi après ba obeta lisolo kuna yindi babomi mutu moko kuna famille etamba komaka kuna bazwa mwana bayaka na hôpital ya Kimbangiste mwana cédé à Kofi après te yo ka ba rumeur que ezali peka ba compte à rendre est-ce que Bijou wana qu'elle se permet à roloba na télévision Madame Bijou, bienvenue dans le monde, dans la zone de turbulence. Ah, oui, c'est un avis. Et puis, ah, bakangi ça va tout. Pour ça, quand ils ont 10 heures, 1 minute, to bimi. Donc, au yoga musala punda. Et puis, quand ils ont 10 heures, 1 minute, na bimi, on se sentit ridicule. On se sentit sorti ou na combone zongi na muno. Quand on a bima na zongi si komono na muno. Donc, t'inquiète pas. Madame Bijou tamuya azoloba 2 minutes ko matela Kinshasa te matela na Brazza. Elle sait quoi? Elle réserve quoi? Elle pense à quoi sur 2 minutes? Tant que comme ya mutu o ya kata 2 minutes. Est-ce que non ma comédie est à la qui? Parce que 2 minutes on parlait sur liwa ya frère na bango Janio akufi bazo condamné moi si na la brine. Lieni ni Bijou azana ngona la brine. Bon ayaki peut-être pas côté la rare la brine.
selon idée na yaki pas côté la brune mais na se akanda monoko nde lo baka monoko lo baka trop sumu kaka mingi et bimisi vérité moko oyo ezala caché pas 2 minutes atikala oyebati donc 2 minutes moi je t'encourage comme en France so comme en France Fungola procès vidéo wana ezali o ramener vidéo wana oye nango olakisi yango na l'état naza na cicatrice oyo elingaki écouter nga vie na kufa mais aujourd'hui la dame avoue ye bakanga ye bosamba na ye et puis total année mamango ozala je crois que l'état kuneza et ozala pe makasi ba rolandia bino vraiment très bien donc voilà. Merci beaucoup pour notre sujet à Ndeko 2 minutes. Alors, tu continues sujet à tireur d'élite. Tireur d'élite, sniper. Sniper professionnel. Johnny Faye. Ah, il y a des tireurs d'élite. Il y a Johnny. Père professionnel. Ouais, père son âme. Il y a Johnny. Il y a des choses à dire, mais avant de côté à la carte, est-ce que Johnny a tika y vive? Bon, Veva Jani, c'est longa et à Moutouté. C'est longa en fait. C'est longa parce qu'il a vécu à Kinshasa. C'est longa parce qu'il a une réalité na biso à Kinshasa quand les Kamoto a vécu à Paris, une réalité na biso à Kinshasa. Biso na Kinshasa on a une réalité na biso. Angola bi bana réalité na bango. Bref, biso ba réalité na biso to bien parce que tu auras plus na milliers. Il y a ma bene malamu les gars na Kinshasa. Il y a mo permettre biso to yeba. Tango l'État n'a biso lobi officieusement. Moi si na mobalo ba balanité, ba vandi ndako moko au-delà de 6 mois, officieusement ba komi moi si na mobali. L'État n'a biso lobi boy. Moi si na mobali oyo ba sali séparation des corps, na temps moko boy. Pendant 6 mois, l'État a considéré officieusement divorcé. Officieusement. Officiellement, évidemment qu'il faut peut-être, moi, si il y a un mobile qui va se prononcer dans l'État, mais déjà il y a des femmes comme ça, pour aller pas loin, mon Dieu, Azaki marié légalement dans l'État avec sa femme, mais aussi tout le temps, Kabouani déclarer un divorce dans l'État, et ça là, que mon Dieu, pour un dérapage à moi, si maman bébé, et c'est là qu'il y a une sauté. Mais à ces jours, déjà, s'il faut le dire, que mon Dieu, déjà homme libre, parce que ça fait presque 10 ans depuis Bakabouani. Là, il faut même pas, ça fait 10 ans, je crois, ça fait 7 ans, 8 ans depuis Bakabouani. Donc, mon Dieu, libre, et moi aussi, pas libre, cela ne veut pas dire, je souhaite pas non plus longue vie à mon Dieu, soit à Koufi Lelo, à les Barolobate, moi, c'est mon Dieu, Balaka, ne a veuve à mon Dieu. Non, c'est pas quel mécanisme. Parce que moi, si on a Kazo Salavi, Azana Mobile, Mundi va pas ramener à Zosala peut-être na moi si naie to azana ye to azo lukaza naie mais comment va regarder ceux qui lelo mundi bazate famille baloba non moi na nabiso moi si naie zala qui intel moi j'appuie pas j'encourage pas non plus maman Sarah naie le sous deuxième point tant que le baie geneza qui na veuve et ça bato asali sentiment il y a vidéo oh il y a geneza salarango sous les émotions il y a marambo akutana na la brune d'abord qui biloko libanda et na bakanda na bango bazaki na moyi na la brune comme d'habitude aboki bilo libanda ya Jana Siliki nde komisaki bango na niveau wana ayo kutana na vidéo a sali vidéo na sa ba émotion ngai ni naza awa jour na kokufa mwasi na ngai ekozala Sylvie Molisho mutako na certain nga c'est Sylvie Molisho nde bato ba lobby il faut to respecter maloba moyi est-ce que maloba moyi il faut qu'on respecter ça yango non même pas maloba moyi il faut qu'on respecter ezala kaka jour na kokufa wazo Sylvie Molisho ba tchena entre toi Sylvie Molisho pas ça azana relation na ye azana vie na ye atikala avanda maman c'est na yebité comment c'est par quel mécanisme yemoko andimi azala veuve ya Jani andimi comme il a tabon tout même spirituellement mais comme si na veuve gratuit c'est par quel mécanisme Sylvie il faut pas soukola en tout cas ingénieur Josué Tchelabiso Sylvie Cam Tchelabiso dans photo à Sylvie il faut pas soukolayer Sylvie Molisho oh ami commissaire veuve pourquoi elle a accepté pourquoi sa famille d'abord famille na yemoko pour ani bandimi yango et moi na wana vivre na wana pourquoi on ndimi yango c'est excusez-moi papa est-ce que ba sœur na biso na ba na mibali to
Bon, Jani peut qui sont moi. Bon, tout ça non ga wana photo qui vont musika. Tout ça non ga non na maramba. 15 ans na nyo so ba servo na ba. Ça on a biso na ya Jani babala na basala kata 2 ans de mariage té. Oui. Basala kata une année. Je crois pas que basala kata une année de mariage. Et puis les bala on ba enfants anda commenter parce que Maopé Azaki wana azaki pe na ndako na Jani. Non, Ezaki juste babala ni na ya Jani. Je crois 5 à 8 mois, il y a Jani voyagé qui poto. C'était quelque chose comme ça. Donc, moi, Sylvie, moi, je suis Mao et Liboso, presque, moi, je suis balé parce que Mao n'a pas mis balé, n'a pas mis balé à Jani. Moi, je suis na choc tant que Mao yoki que Jani a qui au bala. Nda botara a sali fausse couche. Moi, il y a Liboso qui Andy. Tant que Jani a qui poto atikaki Andy, je crois, na ba 4 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, Andy, déjà, je peux dire 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Sikoyo, relation au Tobalani, to Saliga 6 mois, 8 mois, bref, une année de relation. Na voyagé na Kepoto, na Sali 15 ans. 15 ans, s'il vous plaît. Comment moi, c'est au Koya, et puis Andima, Bafouka Misaï. D'abord, on doit se poser des questions. Sylvie, tu dois être franc avec toi-même. Tant que Jani a sali 2 ans à Poto, vous allez gagner en alliance. Tant que Jani a sali 3 ans à Poto, vous allez gagner en alliance. Sylvie, est-ce que tant que Jani a Koufi, yo qui sango wana liwa Jani, vous avez une alliance. Et je l'ai au côté ni. Parce que le logo ils ont réuni au moins dans mon bali, ils ont alliance au Yozaki nango. Au ba roya ba longo la bino. Pourquoi il n'y avait pas l'alliance pendant l'absence de Jani? Juste quand tant que Jani pendant 15 ans, Ozaki fidèle. Sois franc avec toi-même. Zala franc avec toi-même, ya Sylvie. Tu dois poser vraiment beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit vraiment poser des questions? Est-ce que vous avez vraiment fidèle? Est-ce que vous avez vraiment fidèle? Conscience na yo moko. To JGOT. Conscience na yo moko les a témoin. O yebi so vous avez fidèle, to vous avez fidélité. Ya Sylvie o yebi. O yebi ya Sylvie na na motu na mi bala mi sa to koto dans oti. Ce que vous avez dit la fidélité. Non, yoka, quelque chose que je confirme mais pas, je ne maîtrise pas non plus. Mais non, yoka, qu'il y a Sylvia Komagi, la deuxième femme à Jomo Robo. Oui. Non, yoka, kaka. Deuxième femme, wana. Mobali wana tikagi ya Sylvia Kendeba Longole Botutu parce que aza moi si na ya libosote. To parce que aza moi si mo na jouer la ndaku. Et puis chose grave. Non, mais tout n'a pas question. Chose grave, à la type robe l'aura marié. Bala ti se robe mo apembe robe mukuya te ba olongola yango sikoyo ba tika la siko libre et puis ba bengi ba pasteur ba yo sambela ngana ngai na souhaiter ba kundi Jani olelier le roi ba Mao olelier le roi ba Viviane olelier le roi ba Mama Loso olelier le roi ba Tonionso après na ndenge na tout ça dit dans les cas avancés ça le canette tout avancé. Bon, le moins pété, on l'a déjà été, les infractions. Au sali pega le roi ne bangonio subaki matanga. Après enterrement, ok pas famille. Pour famille ba ebio, ba yaka libala na yo. Ouais. Oui bisi bango na kokaki ko ya lisusu te loko la veuve parce que déjà na komagi na ba relation na ngamususu. Mais là on a osenga eza ba pasteur ba sala nga prière, ba longolanga alliance ngana Jani to latisanaka. Et puis bah ça il a nga prière bo sukolanga na la tapile na kende c'est fini aurait que ça procédure au thé parce que au métier yo moko na danger oza veuve ya Jani maintenant to remona yo kaka lobby okuveli mobali ga le 11 mars to kanyo to moni yo na voiture mobali lobby to c'est lobby émission donc oza censé à oza vraiment non na mobali té parce que to kuvela mobali kala mingi té o mi na place au ya Sylvie donc il fallait pas au sale et puis bandeko ya Sylvie na mobali papa ya Sylvie so mobali o azana ya Sylvie. Est-ce que makambo sale za normal? Na kamwe 15 ans na yo latela boku ya veva ngwani. Ya nini? Aza mon ku ya tenda za wana même ko sokola bako sokolezi po azaki ndako na Janita zola na Janita 15 ans. Omi comme si veva ngo ya nini Sylvie. Ezaka po maloba mowe ya lobaki. Maloba ngo mowe ya lobaki ezana impact nini na vie na. C'est évangile. Un impact nini. Alors est-ce que Sylvie Azaki vraiment na droit ya ozwa mbongo ya veuvage? Bon, pareil après avoir coupé sa bana Sylvie peut penser qu'il souriait quoi. Si na yoka ba pesa $300.
Donc, à la TVFA, j'ai 3 pour 300. Mais bah, Sylvie, pour Annie Bolinga, tout ça, ça, il a une émission. Famille Sylvie. $300. Donc, apparemment, apparemment, bangonyo ça ba mono nze moi somme bo za la récompenser na veuve. Yango Sylvie qui commis là dit ça. Mais si ça rapport à $300. Bah ça il veuve $300 aux yeux de tout le monde devant la caméra. Et puis bah ça il bana ba $500. Initiative wana zani. Selon les arguments, en tout cas, na qui passe, na aucun vidéo wana en euros. Tu payes $300 et à toi $50 et c'est l'autre. Si tu tiens un coup na euro te maman. Tu tiens raté $350. Tu tiens ngota na euro. Initiative wana et ça lenga passe, j'ai eu très mal au cœur. Pourquoi exposer les enfants dans mon qui passe? Na qui passe ya nini maman Sarah? Passe liboso na yoka ki lelo kana na lamungi na tongo na vitrine mona ndako nanga. Na bifona luka architecte. Asa elanga plan ndako mo beno na sombité. Na beno na mbongo te. Mais ngamuka na tali na bi vitrine oyo, loko eza étalage bo eza vitre, c'est tout en vitre en fait. Na bifona tia plan ndako mo boye o na otonga beno na ju mbongo te eza wana. J'ai réfléchi beaucoup. Na lamunga depuis 5 heures na bandi réfléchir en fait avant la bima. Oui bi ya Jani à rendre bas ridicule. Très ridicule. À rendre bas très ridicule. Maman, non mais tu na question mongo hein. Maman top parle ba mon émission bi ezabatu bana mikanda bakufaka. Ah ouais? Ezabatu bana mikanda bakufaka. Qu'on se le dise. Soit to bito kende par 4 chemins té. To luka mukanda na poto, toujours 10 ans, 15 ans pour na zo mukanda. To peur de âge. Tu vas ici 15 ans, na bon moyen biso. Tant que vous avez mukanda, au sombi peut-être le pango te pour na bana gisasa. Mukanda ngo tina nango nini? Nini? Tina nango nini? Ndi mutuna na mituni ya liboso. Ya Jani se permettre que va na poto pendant 15 ans sans mukanda, sans possibilité à kotinda mbongo pour na bana. Incapable à kotinda la bana même 50 €. Paye à son âme non rose bara comme on n'est pas en pambati. Ya Jani incapable ya kotinda la même bana mo 50 €. Les lois koufi ba okabolé la bana na mbongo ya cotisation na télévision. Au pauvre babengango soni la honte. Na émission, na qui passe, na qui soni na mais on a nini ba comédien ba sali ba poser acte oyo d'abord ba comédien wana. En tout cas papa si tout là lobby. Ngamwana ngam. Boya otikela ngona ndako na privé. Aoyate. Et puis ata soki mwana yete. Le quoi déjà ba caméra ezali et robimaka bana ya Jani ba kabole ba mbongo na TV donc. Même moi non ata yete a faire partie parce que aza bana ya Jani. Aza kata humiliation. Papa si tout là, si tout là aza na poto. Alobi to pesi mbongo na caméra parce que ba finga ki biso na caméra. Oh. Ba finga ki bango parce que muta pesa mbongo na yebi. Na ebi mbongo wana na ebi kuma munda kwa pesa kite babito soki mbongo wana na caméra et yaki 10 000 tolongoli 2 000 tolongola pour na association na biso o ebi et ça la ba démarche pour partenaire ça 1000 to 500 tolongoli 2 000 et skali 8 000 na 8 000 wana to zia ngonyo so to chango sika moko ndeto yeto kabole la bana ya Jani mbongo mais le quoi to soki ngona caméra bato bandi aussi atola lié mo devons s'allier balier yango wana nde sali ke to ya okabwela pe bana mbongo na caméra po biloba loba bato baloba nyonso wana si tout la pas avoir raison mais nyonso wana eza pourquoi parce que Jani a koufi atikeli bane et le côté atikeli bango soni wana bazomeli te si tout la dans raison parce que humiliation ezaki ya bango bana raison maman problème bango ezali nini problème bango ezaki makamba internet lo ba manango ka 2 semaines te mais même si ke bakenda po pesa bango mbongo na privé bi kenga na otonga to tumba bango. Comment ça n'atteint? Bon, ngai. Obi misambonga bana mowe ina ya. Sikoyo bango basali vraiment procédure na bango ba te. Basali procédure na bango normal. Pas c'est ça que Jani atikeli bana ne logo ta rendre bango ridicule. A rendre bana ridicule. Atikeli bana ka soni. Parce que sora zaki papa o nenga kufi atikeli bana moi le pang moi nini. Est-ce que on sûr banga ba sa cotisation ba yo kabola en public? Jamais. Voilà. Donc, il y a Jani à rendre bana mauvais service, à rendre bana ridicule. En tout cas, et le gouvernement a dit on a besoin de poto, ba vie na biso bokenda poto kala, ba sœur na biso bokenda poto kala.
ma mère n'a pas de poto kala vraiment poto ya paradis bon on ya la brine batindela ba mbongo batindela ba $1,500 4 $2,000 batindela ba $2,000 2000 ni mona na suka za janite te ba lobi lokola selon l'état même à biso pesa bon le roi baza toile moko baza sous la même toile na Jani donc botami na kati ya ndako ya Jani donc aza mwana ya Jani automatiquement yango bazwaki 2000 batindela ki donc bango baza na poto ba ibima bango les alaka bazui 2000 batindeli donc mais c'est ridicule te la brine a joué l'autre mais na utombo na confrère na biso mi genyema ba bimi simbo mo bimi kuna Jani Fayo apparemment ba pesi on na la brine est-ce que aza droit zombongo wana bon soki mbongo wana bimi parce que moni ba soki migi lobby c'est qu'il faut ça vraiment dans la source soki dans la source que mbongo ebimi la brine na bomba mbongo wana juste pour un temps si ote que la brine na mbongo wana salela la brine na ba aza redevable d'abord na famille Jani yemo na kata mutu moko vanda moko vanda et puis famille Jani il faut pas ça l'effort même maman na loyenge internet était il faut pas ça l'effort faut pas ça les années maman Sarah la brine atiki Jani atiki relation entre famille à la brine na famille na ye na kati c'est-à-dire il y a des enfants seul moi si yo Jani abotina yeba na ebele c'est la brine donc c'est que la brine avait aussi une femme avait aussi une cœur il y a moi aussi tant na biso yebi sanga lobby mobali nda pesa moi 6e été moi si ndazo razema mobali poso boyo ebindeni ni au sala voilà donc la brine c'est comme un niveau bana mi satu ya Jani c'est qu'elle était d'accord quelque part où il y avait aussi l'amour moi je dirais famille wana il faut pas soukola la brine il faut pas soukola parce que la brine a confiné nanda Jani a confiné nanda quoi la brine donc admettons qu'il y a une semaine qu'on ça peut-être l'acte sexuel ou peut-être n'a signifie bah ça là 15 ans passés et pourquoi la brine a quitté Zaki la brine a été parce qu'en Banga mon vidéo où il bima kitanga okene na morgue na salle funéraire olela na morgue va ba na salle ba ko ba to ba ochele ba oloba la brune tika ba scénario au sala olela Jani sikoyo tango azaki wana olelete non ba ndeko ba ochele ba commentaire mabe ba mité amabe liwa est arraché mutu chez nous les Africains tous à la canne habitude ya sio muta kufie comme ibalié c'est difficile au monde à monter kufie comme mao te ya kufi liwa mon normal to bo ça na liwa ya anglais nzambe anglais la bisoté c'est le maître qui décide sera décidé papa Wemba babi mais que on a lobby papa Wemba était mort avant de tenir toucher sol déjà kufagi donc les maîtres a che mage yone kaka ya mo 3 secondes longa okuya na katikati wa déjà donc awati yokomana si na katikati papa Wemba ali shooter okuya nzoto pamba c'est le maître qui décide donc ba longola bato équivoque on a que la brine na bomi Jani soki bon le bagage la brune a pesi Jani mukandate on peut accepter la brune a posé acte moko ya mabe ya robot peut-être na ndako avandaki na mobali c'est vrai mais ça fait partie au bon moment te maman mibali bazali net ba biso ba s'en foutiste na biso yo mibali net nga s'en foutiste des na musique whisky na la meli donc na biso mais même si aussi whisky au meli l'acte ça reste dans la si ça va rester au moni moto alinga bana aolinga bana obosana ça nous arrive ya na lingi mwasi mobi nga ya linga de la lingi mwasi mwaza na mwana na zupe ndako na fan pe na mwasi antu wana mwana wana so ba biso tek ba yebisi yoti ka mwana ngati oyebati na uzaki skonda kumona mwasi yake abochi libanda si c'est le monde na mona ngana nga place mo bible lo baka soki okangi mwasi na ona adultère boyayi c'est le place bible le baga yango wana boya mwasi ka wana kindoki te impolite o te mal éduqué te wana bible yebi yango te adultère de bible yebi mais na ninga sko place bible yako pesa condition soki omoni olimbisa yi il faut limbisa yi pe bosana c'est ça le problème aussitôt limbisi obosanité yo rappeler ye charge wana ezongi pa na yo automatiquement ko bendelo pe liwa
yango moni batu musu bakufaka yango moni batu musu bakufaka na kati ya makambo wana mama na kati ya vie de couple ba réalité eza ebele. Qui cette femme va accepter na vivre na mobali non botana e bana abenga nga pure petite nanga na mona kiango qui cette femme et na mboka bana nga na peso confiance na botana yo présenter nga petite sœur na yo. En fait, les accouplements au bazar au vivre vrai, je peux dire. Voilà. Vivre dans l'hypocrisie, la brine n'a pas clé, Gianni pas qui n'a pas clé. Donc pour moi, la brine a d'abord que Gianni a tiki moi signé na Congo. C'était aussi une manière il y a la brine paix. Na bango na chandaku, Gianni a ko inventé basina kisasa. Voilà. Aza bachara mibale. Yo ngana yo ko kana mao. Mao leki yo kudu. Yo ko kana Sylvie. Sylvie, ma bazui Sylvie, bache Sylvie, bache sko la brune. Ah la brune, longwa Sylvie avec yo. La blonde non c'est zone la moi aussi. Voilà. Ah calculer ah non ko calculer ngaboy. Donc c'est une des zoba na eh. Donc même la brune, même Gianni, bango nyonso ba na pas responsabilité. Si. Et donc voilà. Alors, na sengi tela biso mais la brune il faut y a na famille. Si il faut aya na bana aya osenga pardon yango na mbongo wana so ba pesi yango Gianni so ba pesi mbongo ya Gianni a calculer yango afandisi yango azeli vent eleka parce que ata ba siliki ndenini ba boma la brune te po Gianni akufi ba olinga la brune azala parce que il faut beaucoup la bana wana Gianni atiki de ba zaka na besoin la brune azela ka juste temps ici là après zonga aya kutani na famille à s'excuser malobo maman lobagi na ser émotion au père de moi na a retirer na motema bo maman et puis après si bango chance ba ke ba sa vie na bango tranquille. Merci beaucoup. Alors na régie botie la biso photo ya Maxi Bondoé artiste comédienne congolaise. Relation ni Maxi Bondoé azaki na mona Gianni Faye, relation amicale ou bien relation collégale? Moi, na bi e outil France. Ah non, comprendre collègue là. Et puis na ba réserve au loba. Loba, ngana outil France dans solika na mindele. Na mona gi ndeko so kana mindele. Na mona ba vidéo non so. Oui. Est-ce que relation morizaki entre collègues Makasi, Maxi Bondoé na Gianni. Maxi alleli Gianni Makasi. Maxi a pesi batumawa, Maxi a kiota la famille à Gianni, Maxi a pesi famille à Gianni quelque chose. Bon. Ba actuana ata mutu alobi na bisote ke na relation moko ya bolingo na Gianni. Mais ba acta Maxi ezo na ebite ba tsobo comprendre to créer songi te mais Gianni so totali elele lipenza ya Maxi. Et ça, il y a une relation, qui a moins makasi approfondie. En dehors, il y a un collègue. Au moins, et alors, d'être ça, un collègue, d'un moment à Koufi. Bino pena bomoni que Sarah zolela comme pas possible. Sarah a foutu billet, Sarah qui est na famille wana sali geste a pesi quelque chose. Bino mo pe pour vana bon, et l'autre tout monango. Sarah zara nango pena makasi na. Et l'autre tout monango ma be maman Sarah zara après ça Maxi. Oui, nga na zaina Mr Moto na travailler na Top Max. Na zara so na van mo na Sutuki. Adayago. Depuis bakundi na kiotale de 6 fois na cimetière na famille na bona bakenda te. Donc je pense il y a fin du mois où si tout va bien na revoir na kiotala sous maman bango. Depuis bakundi na telle maman bango de donc na kiotale awa et za nga 3e fois on a mis la enveloppe. Moi c'est Mobali. Ça c'est là dépend quand il y a ce zaki moi si bon nga ba calculer à ce que yam ça zaka moi na mbali na fi wana malheureusement et là les sabatu bon nga na yaki ko comprendre ngoto na ko faire les master na ezali bon liwe ezali logo ya ka brusque mais zamba liwa auto mona rappel que on ndinga obela a okufa mais liwa we ya ka tozala ina yo awa na bimi na bi na obengo na 17h. Mais na 14h, tout à l'heure à 10h, na 14h, ba bengue babiso babi Sarah relation mo bozaki na Thomas tanon bozaki na Adaye. Et ça n'est monté na biso surtout ça montu oyo ozaki plus attaché na ye bozaki plus na masolo bwana sola trop on est oyo que plus ya no yo plus ça dit a bando revenir yo na mutu.
C'est celui où ça les gars Maxime à comprendre Yangwana. Liwa Jani parmi bateau Jana Solina on a su que Marcy faisait partie. OK. A Solina Kader, a Solina Kader na Butu. Na tongo Jani akufi. Yangoni Kader andole la bongo. A Solina Maxi 2 jours avant kufa. Donc azana batuno ya sola o ezala make soko stati il faut na tala na comme ah mon mère boni kuna boni santé boni ba Diego boni Brian ba bien vite fait donc na les 42 jours ça na comme là siko elo wa bongo ya ngonde loko jani maxi ya sibir ngomba moko mais ceux qui jani on kufa mon neti Gabi ki waka o bela sérieux Gabi ki waka il est vraiment entre la vie et la mort nzamba pesa ka longue vie parce qu'il est vraiment malade na Belgique. Ce qui a Koufi, ataba divorce. Comment il a problème à mon tour? Si, comment ça va perdre ta mémoire. Ataba divorce bateau yo Gabi a bimisi na théâtre. Ba olelaye bongo te po ni ba bi jake abelaki. Em suna pa na bango moko pi ba ko vana pe ba ko sengela ka liwa. Nzambe zo molimo ne ape manaye. Muto ba sengela ka liwa nzambe zo molimo ne ape manaye. Balelaki makasité. Ateza papa abiso. Agno kwa maki voilà. Mais moto tozaki na ye en forme ya bimi en poupou liwe zuye na biso yo scandale. Eza biloko esala ke papa oyimbale la mama kasi koleka emeneya. Vous comprenez? Pour emeneya tia ko hôpital bat ba ko le ko mona kaka akufa na et puis ye mo ka beta lisolo ba kufa bi mais que ça bisinga na kufa dans 6 mois. Donc tant que ça l'émission bat ba ko me boko zela ba kufa na. Mais papa m'a dit ba concert mususu ba contrat mususu akei mais comme komi vie est présentée m'a ramené mususu akufi yango moni Côte d'Ivoire na Congo ba lela papa wimba na décret moko impossible parce que azaki en forme liwa bongo ne sara bongo Maxi évidemment pas ba kanisa bongo ngabe na no kanisa bongo na mile ba théâtre bazona bango na bango s'il faut le dire parce que mec la dicha salobango o grignota koto yo nanu a grignota ki nanu nanu a grignota ah ya jana grignota maxité mais na yo tala ngamoko na kutani na makambo wana ke ozaki proche mutu moko boya kufi na zaya motion na van na zoni na ko tala émission na sala na mo ngamo na banjolela donc et la pe Maxime dazana surtout soit dans ba vidéo ba sala pe na jani soit van tala yango et la o mo na place mo pe abanjolela yemo donc kubungisa moto balingaka babetela ngo tolote ba betela ngo tolote ba sela ngo pe spectacle té et ngana moneka ndé elo ngana remarqué pas Maxi a comme ça on dit mon spectacle c'était exagéré a combien au ça makambu aïe na matanga jani ba bazo simba mais moi je me pose des questions Maxi qu'est pas ça attends Maxi Bondowe notre artiste na linga retro na linga ba agitation na yo Mungala c'est la notre bon séjour à Kinshasa na peu soit sa zongi on dirait azongi nanuté. Ouais, on dirait Zongi pour la dernière fois où tu as sa vidéo na famille ba jana qui notre enveloppe ezaki on dirait jour au voyager. OK. Alors voilà, tu as la biso photo à Apo Firenze, ou tu Apo. Na ngana to succès na maloso. Tika no maloso. Ah, toi c'est pour le wa maloso. Tika na maloso azana kacha vivage. Toi qui dois avancer pardon, toi avancer. Tu as la biso photo à Kulutu Apo Firenze, Apo Master Janify. Ah. Ngapena parmi batu na saki mission ngabi mendeni Apo Firenze au mona na matanga na poto ayakika une fois na enterrement monanité na Kinshasa pe na délégation azaki té si or ayako ya matanga après en tout cas na sepela yi na présidence na matanga si. Mais après matanga na moni via tout petit peu moi babordir Apo Firenze saki be mission mo ebele. Alors pourquoi na vandi ici Apo na photo botala ya za star na biso. Noroyams, je pense que tu as une mission à Apo Firenze. Si. N'a pas dire il y a Apo comprendre ni. Et pourquoi Apo a sali une mission? Apo, nga linga langage mon Kabila loba. Shumbo ya shimbia keke dans la vie et la kisi ah voilà pour y remonter hein. Ah bagage langue zo bima wa Nzambe la gai. Nga na musique que lo mo na zo asko pas mukubwa Kabila. Shumbo ya shimbia ke il peut être français non ana. Collégal. Je moi la chimbia qui est dans la vie. Tika kana si ça plan nga pardon. Oui divider nga boani. Yo petit collégal no anga na ki pa monter. Na zo boya go lobango. Na yeba nga bina mi ça plan oyo. Vas-y hein. Va Diego.
Donc Mexico, c'est comme équilibre écoute na plateau. Bon, non que de bon tena ke kala collégal. Kabila lobelo muka lobi. Shumbo ara shimbia keke dans la vie, mutu moko ayebisa kanga ke na vie. Hein? Oh, comprenez on siko hein. Mukubwa Kabila la lingare na tina. Mutu moko ayebisa kanga na vie, il faut parler seulement quand et si vous avez des mots qui sont plus forts que le silence. Ouais. Ça m'arrive des fois à réagir dans un problème non kuta na mon vie mais non fanda au lieu de réagir au moins ngamuko et c'est ça. Donc comprenez que le logo non occupé dans ngoti. Et ça peut passer. Ouais. Et ça peut passer, ça ne peut passer non qui passe makasi. Mais pour na simplifier au moins na bani ngo seka. Ah, moi ça m'arrive comme ça. Na bani seka. Sur na bani seka pour mon maman Sarah na simplifier les kambango na réagir pété. Vraiment on peut faire ya makasi et diminuer nango. Bato ba tenir à peau firenze rigueur ba lobby à botana la brune selon bateau. Et puis monta lobby ango elongia kala. Elongia kala monta ça qui sorti médiatique mo na ba émission ne ba yamba e. Non, elongia kala pas avant da avant da na tala guerre. Elongia kala là on rappelle ngai. Elongia kala lobaka yaza parmi bateau yo abandaka kokene kokotisa la brune na hôtel. Et pas Apo. Donc Apo a bien gelunga kala. Zoye côté hôtel telle chambre telle. Okutanga wana. Donc il y a une relation là bango avant Jani. Voilà. Mais na ebité ko sala so émission le membre robota. Makambo wana apa sala su makambo sala bi robota. Et après et Panzani na milia ba comédien. Tant que Panzani ba comédien fa ba zwango, ba juyango. Ba mettre en valeur, biso be ba analyste etoyi, tout ça longo ba analyse. Et comme il a mato ya Apo, il s'est senti ridicule. Yango moni na matanga nyonso. Mwana na wa suka zaina la buin ya Bogabo. Te, wana ne mwana suka Jani. Mais mwana suka ya Jani ma nde o ya bébé. O bébé mwana ange. Kasi asa mwana Jani. Tira, o bébé mwana ange. Ah, o lingana tout apone. O lingana tout a. Roulage até. Bah c'est pas roulage até ba bodi e panzana kasi. Ba bodi e panzana elo ko liko kena. O zanga compte que koto ba bodi eza mo belese ko on olinga na obo ya kututa na olinga ndeto ko. Mais zonga lo kana nzela o até tuta ni to cha béton. OK na zomi na nzela kasi. OK. Mwana na beba za mwana ange. Azali mwana ya Jani. Mwana ya Jani ya sugeza o aboga pemba nolela na la bwini wana. Wana ni mwana Apo. Ah, yo mutu kanu tout tu vois. Kana ebati. Ah, mais yo zo code de la route. Tout biso nyonso na code de la route. Tout ta mona bande nini, zo na bande ko to tambola. O lo yo zo ngo tout de la body yo mama. Kaso sala ba illusion makambo ba beke. Yo tu na kasi bien bon. Yo zo nga body tout ça. Coiffure à faux pink, tout ça là. Aza elonga Jani. Wana ne mwana suka Jani. Troisième en phase. Wana mwana suka ya Jani. Mais moi na suka ya Jani pe ya bébé. Nde mwana Apo. Kabola ngana muto pardon je suis. Bo kabola ngana. Donc il ne m'a bien. Mwana bébé ka mwana nani? Dans le billet ba l'état français ba yebi mwana bébé wana mwana ah ya Jani. Ba comédien pe ba yebi ke mwana wana mwana Jani, ba jimbongo ba tindeli pe 500 mwana bébé. Ba tindeli ko 2000. Donc Dani, la brine. Te mais moi na bébé aza mwana mutu mususu. Mais kasi te aza mwana mutu mususu. Ba biso za na l'état. Biologiquement. Siko tozongi na biologiquement. Yene mwana Apo. Mwana ange. Ange de la mort. Ange de la mort. Comment est ange Amemi Liwa? Amemi Liwa ange de la mort. Et monsieur Zaki bien. Mais quand la soukawa les oli kabula biso tu ke banzela mbale différent. Soki elonga kala lobi ki Apo aboti na la brune. Na la brune. C'est que moi nango eza o abogar o bayaki na matanga. Batu kutu bazo ba. Mwana bébé aza mwana ange de la mort. Parce que bébé wana ya bogar ne kate pen kiloka ya po. Yemoko elonga kala aye ozonga na émission. Asengi bolimbisa na kambaloba na pona Apo. Ah voilà. Asengi bolimbisa bin bolimbisa ngama na loba pona ya Apo eza faux eza vrai. Bon, bref,
et cause la paix sous pression. Sous pression. Et cause la paix et ça ya solo et ça lango. Parce que la brune bazara na bolingona apo awa. Apo lobby yango na émission ma lobby bolingote na beto li solo. Apo lobby boy. Azaki na maleo moko banda ko keno kolia. Ezalaki soki ya mama leki ya ba la brune soki pe ya ba la brune. C'est par là la brune abanda ko zwa biloko na malewa asombeli apo apo abengi bachele biloko na basani la brune muta memarango tina ndaku ya apo. Ezaka wana ndi place bato balobi il fallait pas apo loba. C'est là afa sopi bout. Moi était que apo mamba lobi et lobi ka lobi vérité nya se bimi. Donc la brune muta ndako ki otikela ka biloko ya malewa na chambre na ndaku na basi ya novanda. Sikoyo à connaissant la jeunesse congolaise, précisément ma fille, et à Koutani Moutoumou, il y a qui chef. À Koutani, Monsieur Moro Bogos, et hormis ça, Azapé sous na réputation, en fait, un succès naïe. Voilà. Tout ça, bah musicien nabiso congolais, tout bah artiste nabiso, bah joueur en influence wana. C'est-à-dire Moutoumoussous, alors ça bizarre la Moutoumoussous, ça dit qu'il y a olinga été, et puis non Kenya ni pas maintenant ça bizarre par rapport à l'autorité nanga. Né de pousser ngana sa marambo. Après se rendre compte bah analyse wana te ba ça les là. Non, apo place on ngana moneka mabe ya mon émission wana. Mais il fallait qu'il y a et puis, dans l'émission, il y a un clair que Atikala Kobimana la brune thé. Atikala Kobimana la brune thé. Mais, na 4 000 comédiens, na matanga, jour à veille mortuaire, on a jour à enterrement, on a eu plus de jours à veille mortuaire. Parce qu'après, comme le même jour au corps et bima. Mais après, comme il y a Kinshasa. La brune, elle a moins si à Apo. Mais avant, il y a un Jani. Vous comprenez? Janina la brune ezaka bolingote. Par contre, Apo na la brune na nenga Kinshasa ezaki maya moko staffé ou staffé. En fait, si je comprends bien, Apo atikala obimana moi c'est Janité, mais Jani obimana moi c'est Apo. Voilà. Parce que tant Apo obimana la brune a une relation à Janité. Na Janité. Donc c'est vrai que Apo obimana moi c'est Janité. Voilà. Okay. Par contre, ça et le retour bara mosinzo, c'est-à-dire Janinda beta Apo mosinzo. Sikoyo. Mais Apo Jani ba sniper professionnel à likolo ba benga bomba na. Bah, on en anglais. Beta on a en français. En anglais. Pour nga na beta on a biso ala ola eno mikolo. Mais Jani a son moins. Il y a Jani avec un vrai coureur de jupons. Les mots qu'il convient. Avec un vrai coureur de jupons. Et puis on dit qu'il fait bolingo. Bon. Pour Ngana Yambara Mao. Viviane, Jani a côté qui pas en bango. Viviane on va ne pas Jani. Nambinza. Mao ndako mona Jani. Koto kuna pa nanda kuna Sylvie. Baye bani pe. Mais bango tout ba se permettre bandima. C'est que Jani pe quelque part. Pour Jani un millionnaire te tout baké. Pour ba se belé bandima ba qui deuxième femme par rapport à l'arrêt. Mais soupe bandima qui deuxième femme par rapport à ebi ti basi wana nyonso to bastar à part Sylvie ba ki okanga mabaza rana Jani malgré ba ebi ke a ucho bala muninga na bango atiki bango. Et ça qui vient pas eba ma solo. Bah sûrement eba ma solo bon. Na on ngande te na ki ba côté wana pour côté kuna nzele ya bien te na o matana ba bordir. Bache saute mouton. Quoi saute mouton. Bon. Il y a Jani à vrai dire, c'est longa. Ça nous est arrivé tous à être gigolo à un moment de la vie. Tout en étant être jeune, donnant à contredire ngate. Tant que là, on beau garçon, bah sœur baolingayo, bah petit baolingayo, azuli au charge monsieur bah parfum, et bah basket, et randa bah tu belé bah mauvais service au bah conscienté. Bah coli bon outil à comme na 50 ans, à ose la gaba qui est moi na santé, moi ça sont belé bien. Mais après, nous avons compris que non, on les avait vu dans ngate. Vu dans ngate, ils ont gagné mobile, il faut dépenser. On comprend. C'est ça les places Zaki. Il y a Jani
azaki nango ki artiste nango ki solo moko babetaki Jania Boma libala moko boye mutu mo abenga inga po bisanga makambo wana na bite makambo no balangi za fo wa Boma libala mo na ma campagne moi si wana kutu ateka même soki na voiture soki pe le pango mobile ne wana à l'époque pour ba ça vivre na Jani na bi bon eza masolo bino bolo bangana na maîtrise nango te ngana mona te ya Jani azaki ndika na po ma choix elo ebomi mususu monde ba gigolo elo eboma bango za bakala po ma choix bakana gigolo akana choix te gigolo akozala ana na moi si moi kitoko mais soki ka petit moi bimi kote kuna kabala fort akele kuna c'est ça être gigolo or gigolo eza na ba âge mais na âge ya Jani gigolo esimba soute esimba soute gigolo eza makambo to ba sala ngo ba Josué ndi baza boye ba dev kuna ndi baza bongo monde dev ndi achaka basuki na wana ba petit to ba omoni baza ba grand gigolo Josué ya olinga voyage ki na Vietnam gigolo moi si muto linga foutre les billets gigolo ya ba gigolo ya pas possible ba dégé pas possible mais lelo yo tant on comment ba je mo comprendre que il faut nazala na responsable. Parce que il faut pas dépendre de papa, famille il faut dépendre de yaya, balé il faut attendre yaya, moi il faut attendre la mobile naï. Bon aux jambons moi si mon soutien on peut ça moi si on a parlé lelo. Pour moi ça n'a soit comprendre que bon on appelle ça qu'on peut ça moi si on a parlé à okata. Tant okata banana moi si va coufinza là. Donc on va l'obliger au créer ba substance mon sous. Et là il bomi ya Jani ngwana. Ya po ezake atomenika victime. Pour azara mobile ya la brune nakala ya pour azara mobile la brune c'est qui aussi ya Jani zalaka na epé mobile la brune awa ezaka raté bon moi ça nanga abetana pichon mais pichon na mona bon rôle la penga ngave na betana petit peu sous influence ya muta sala combo petit sous influence de la petite p azaki na e kaleso pété oui. Ok, toi avancé. Toi avancé. Mais ça là, c'est quoi? Côté na biwe, côté kuno ngoke kuna, côté kuno ngoke kuna. Zile bien. Ça très bien. Côté bandu no kuna parce que body ezanga na mona te. Ba balati ki komba ba gigolote. Et puis si problème te. Mais tant que total bamba, yango eza problème a peigner na Mike Kalamba, ba tu ba incriminer Mike mais ba bosana na espace à divorce Mike na peigner a bimisel biso 8000 bali. Na sex tap na ebimi. Comment bazo incriminer ba maman bazo condamner non les solo ya peigner le wana photo betango à tête reposée. Oui, yango na linga na peso exemple les solo peigner sur to bito kotango na biso na za na barkime belé. Mike Kalamba a balaka moi sur azara immature. Quelqu'un m'a dit ceci. Mariage est pour na ba immature, tes mariage est pour na ba mature, des personnes matures. Mike Kalamba étant yo bala peigner, le peigner azana moi muki. Tellement muki te. T'es azana déjà na 19 ans, 19 ans immature. Azana immature amana na. T'as na 16 ans. Non. Yo za ndenge moko te na ba nyonso. Azana moi si soyi déjà bandi ko régler a commis déjà moi si. Soki moi si wana zaki immature alinga ni mababa la été. Yana batu ngana na camarade nga ba proposer libala. À 18 ans, à Boya lobi on a fleur d'âge dans la vision il faut tanga et tout. So c'est vrai l'ingito to balana azela on a si ça ba classe nanga. En fait, histoire ya penyel na Mike et yo même absolument ni moulai. Toko ta kunate. Kuna to ko ta sena. Mais na zui un exemple parce que batu ba condamner ka Mike bon ba tika penyel ni mutaka la penyel na réseaux sociaux, infidélité à penyel paysan na réseaux sociaux. Donc so il te traité ba mi bali ba gigolo, te traité Jani Fay gigolo. Mais la brine a dit qu'elle sont pétées. Parce que nga na bimala yo. Vous a pire mon dirba. Et pire Yams. Et pire mon dirba. Bon. Tant na tikina yo, na commission na mon dirba. Bozaka groupe moko, nini moko. Non. Ça montre que moi si à Azaki moi lâche. Lâche. Azaki caleçon pété. Les mots il faut toi employer. Ah, yo c'est belle la moana. Oui. OK. Caleçon pété. OK. Toi avancé. Hein? Toi avancé. Émission ingesi là. Tokyo avancé. Yango na be émission ingene mais. Tika la si ça va penser là. OK. Jani aye kolinga la brine le gwa ga petit moko petit na ndi bazala inaye. Mais na ko batama parce que mon kolo moi c'est en réalité zaki a peau.
mais c'est fait qu'après à Kepoto a joué relation na kuna atiki na pe la bonne relation pe esili Jani dans comme na poto a comme calculer na bota ki dala moi si mususu moi si wana akenanga na mwana tamie petro wana azali na ngada ina na Kinshasa to continuer kaka yango moni Jani na ko présenter le ko la pure petite nanga parce que a se rendre compte que petro azara déjà groupe yeba ki que petro azara moi si ya po donc on va yo ka ngana comme betana petite wana ba comprendre que ngani na sérieuxité on comprend parce que là ya beta mukolo mobali zagi mukolo moi si zagi apo donc Jani abeta apo Mosinzo. Ah voilà c'est la monnaie style mais tu l'as besoin en photo maluso obi tu l'as besoin photo maluso ah ingénieur je suis tu l'as besoin en photo ingénieur je suis dans autre photo maluso va fait vert va photo fait rouge ba roulage va carabisoté non mi tuna maman loso a sale émission au na cadre comédie to maman loso a révélé biso marambo biso to eba ité. Est-ce que vous êtes au courant que maman loso bota bana mi balena Jani Fay moko akufa maloso natali vidéo na ye na titre donc ils ont malili na tala yango na titre na bia oza na ba comédie mais tant to yé to koti na kati ya contenu azoloba ndena yoki maloso oloba asengaki mobali na ye permission allez la Jani asengaki be belle sœur na ba belle famille na ye permission aya olela Jani na mituni ngamo avana yoka kota kobota na maloso po ke olela Jani artiste ye artiste aosenga permission pas moi si na famille ya mobali aosenga mobali permission na famille ya mobali permission pour ani na fan na banjo yoka vidéo ndena yo kana gangi Jesus. Eh mais Jani tu obotisi maloso en tout cas na ke tikelo na ke otikela yo trophée na tombe bakunda ke wa Nécropole ate ame ke trophée ya Jani lipa yo zali molimo neza na kimia teza na kimia te ba milimo pe bazwa bakiti milimo pe kozwa kiti zwa kiti fami atura molimo a Jani zwa ya Jani ya Jani te po bayoka ka donc molimo ya Jani zwa kiti na fanda ti yo komi na niveau botisa mama loso ezaki idée nini mi balé pe non mama loso excusez biso yo za na bomoy mama loso maloso malobezo sila maloso bakatika kaka maloso fako tika kaka idée uti wapi yo sa l'émission oya ko dévoiler biso ke botana Jani bana mi balé mon quoi te maloso zonga sa l'émission conception te ezali le kuta ezali kelo mo ngo créer wat bacha obeka yana ngai mama la ngala lika yo mingi ayako auto zalanda kula kala tournage pour bazaki na ona na mnzirba mama loso na Jani moi c'est mobile photo Mbappé age ko botela ba da Jani mwana ngopana age maloso pesi biso ba détail te est-ce que tu as retombé zonga na libala na yo wana maloso toute vérité n'est pas bonne à dire. Et ça va vérité mususu tikango izaka bongo ko kundama ni mais yo ndeke ko mona famille a Jani la sabango ka mo bana c'est fini et puis le sanga sko maloso lo bango sko na kibogene ta on a ki utala singa de maloso nini maloso oh ate fier na bisio fier ya bana moi dans les vingtaine trentaine c'est que batmusu babatami Jani a parlé là ba comédien ya Jani a loi personnel ya dadi kitambala a parlé là trop ti ya okufa a parlé là ka azaki na basi ya ba comédien pour ne pas leur citer ici ya Jani ya dadi ti okufa donc ba ya Jani ba ya dadi baza ba icône na théâtre na makambango icône sentimentale bate ngana na ba français icône sentimentale oui ya Jani icône professionnelle icône sentimentale bon faut tout na ba maman belé parce que mon temps to calculer maloso faut to calculer ba génération maloso nani bazako côté maloso atindi biso na recherche mama mundi boza poto ye mama mundi bouté
Mama Mundi boza na poto. Époque wana ezaki Maloso. Maloso, Mama Bipendu. Mama Chako. C'est un Mama Bipendu. Ah, ya Jali. Uko imaginer makambo ndeni. Baba Chako, Mama Mundibu, Mama Bipendu, to chape Mindondo. Ah? To chape Mindondo. Non, chaka général dans le bâti baka. Koken de place on ngana ota mwana bande normale, na touti bordio te. En général. Dans la génération ba Mama Loso. Mama Linga. Bebakata. Et puis c'est là. Place on a touché ma vie. Et là tout d'abord dit côté qu'on va kufa. Et puis c'est là. Pour le logo là ba qui ya Mama Linga. Soki déjà c'est là non. Soki déjà Jani a botisi Maloso. Maloso est plus âgé que Bebakata. Si. Mama Loso va dire la génération na Mama Linga. Soki déjà simbi génération wana. Na otala sko génération ya sima ya ba Mao na ba Viviane. Ezaki ndenge nini? Mawa. A papi ndenge nini? A palola. Mawa. Ya Jani makambo nyonso. Aleka pa président Mangwao Ngadiadia. Te. Yo ndi autre pa Mangwao ti. Ah bane baleka pa Ngadiadia. Ba mami Jokisa. Ba basi ndeto bosa na bango Kalapé mais ya Jani na minute devoir za calculer suka ka chic choc te devoir est commis à calculer siko génération par génération ne place toi na minute parce que déjà sora banda simba Mao na Viviane na génération wana Zwa pentinga ninga ba Mao na ba Viviane. Si. Ba mère Vala. Ma mère Vala. Et monsieur si là. Et monsieur si là. Na moni liste yé. Tika. A tout le monde ça va passer. Oh donc on digérer la tikali qui dit ba eza Maloso. Ah de ya jani amtia mabi. Et puis Maloso tala sérieux. Maloso pas abimo. Et puis pour mon akeza qui problème monsieur Zalara. Erreur. Na c'est un sentiment moko boye. Tu mabe ya to kati mission. Ngana linga c'était tu mabe ya to kati mission. C'était ngana linga to kekulate. C'est quand au monde mabe ya to kati. Analyse kaka. Pour analyse monsieur Zara ba bordi. So mobala sali ameki. Ba zemi monsieur Zara kameka ka une fois aux usemi. Mala moko ka na vie après ya botana nga par erreur. Mais ce que dans ba boti moi na mokoti moi na mi balé payer moi na kufi. Donc ya Jani Penzana Maloso. Donc c'est ça qui love. Love qui là. Oh là là. Donc Maloso. Fakotika. Maloso il fallait pas. Au sein ma belle Maloso. Non pour quatre émissions t'es mal. Ma belle famille à Maloso. Bolimbisa Maloso. Papa. Limbisa Maloso. To segere pe apa. Pardon pour la sortie médiatique au Sali. Scandalé. Une fois que tu pèses en pleurs, bato bazui en. Dès que tu sali boy, na moni de amabe que tu fais te le belangote. C'est mabe. Si bato manga ba tango kara. Maloso. Idée za idini. Idée za nini mère. Tout ça ni nini ma petite na yo mère. Et puis makabajali tuke na ngona kokunda ma. Et si la ngombe déjà. On a ce que ça Maloso a boti. Pour ceux qui Maloso, on pousse bis au place pour aller. Bah détail ils mêlé donc on doit calculer. Pour ceux qui admettons exemple que Maloso a camarade ma Chako. Sko Maloso abedele pe ma Chako li solo. Ma Chako ebili solo ana. Donc Nicolo Jani kitoko ça la bien. Allez, M soupe ma Chako pe envier pe Jani. Oui. Ozo mona personne OK. Sur génération Maloso ana. Batala ba victime te po misu ba bota pendete. Mais yango ba Chako azaki épargné. Yango ana ndepe fotona. Mabi penunde na ndimite. Mama. Maloso. Bon mabi pendo boya. C'est mission pardon.
Ah, maman nani? David Baloso. Maman Linga. Maman Linga. Bato bazolo, ba maman Linga zolo la jani. Maman Mengo peut pas s'épargner. Te ba maman Mengo, bazaki moi likolo par rapport à Maloso. Ah. Mais Maloso, eloko lingo sa biso oyo, o sa mabe. Poigné o to la musana ba kodi ba kufa ba yaka pona makambo ata yo moko. Tozo msa dudunga fura awa, poto ko bango kalikila ba lokuli awa. Ata yo moko. Ah. Tikitoko de Babina Miraesa. Et puis génération té. Miraesa pe génération. Miraesa botate. Mais génération. Ya Maloso. Il y a Jani Plaza, il y a une génération. Oui. Génération, il y a Jani Plaza qui est théâtre. Babikate. Liste Zoya. Tu vas ça y est, malo sur la salle Mabé. Il y a Tikabiso, la troisième génération. À côté Sibiso Skoto Banda recherche. Donc, si Jani a talité à Ketina Maloso. Combien plus forte raison sur quoi bah Mike va ça y pembeni. Tozu sur Tokiti na génération ba la brime. Au moins liste est bimi. Zoa sko génération la. Au moins elle est la maxi. Na comme. Na yemisaki yo. Monsieur Sili, pardon. Monsieur Sili. Mabezoya. Mabezoya.